a déclaration un homme politique au Salati qui va tirer Misabi partout. Il ne peut pas faire ça. Dans la politique, sauf pas au TV n'a été. C'est ça mon chef de l'État. Martin Fayulu pas en ranaye. Président Félix Aoumouna Martin Fayulu au Lobango Boité. Il y a la différence, il y a un homme politique, un homme d'État. Hein? Un homme d'État, mais il fait la politique. Mais à cause de la déclaration, on a dit que nous avons partout. Non, non, mais est-ce que vous avez des preuves? Dans un sinué, ma camoana, ma sonore, ma canagio, ma banane au cangote, ma zoko, ma zope qui s'appelle mon boulot zalaté. L'État nous à 90% et Outaga, Libanda. Donc, Kabila Souga résisté à un coup d'État sanglant. Mona, à comprendre qu'il y a un céda pouvoir dans l'élection calmement. Te Martin Fayulu to côté si na limité assez à coli déjà comme Mukolo. To côté pas Vietien. Aïe kakawa na 2018 awa ne to côté si. To ba nous aller na réunion souti 22h. Il faut Kemba. Il faut ça la partie na yé. Fayulu a combien on a Trump à opposante. Opposant faut ala ozo tampo sala comme opposant. Yo tem to déclarer na comme opposant. Mais bitumbo ko bunda, bitumba na nimte bana déclarer comme opposant. Toza na réunion. Hein? A côté ba on so zo mona lupango ya président de sekedo au côté place mo mona bazana esengo. Ake muka bato ala muka basala barino ba ateke no tokoya to infiltrer bango tozoka mangamunini o ba oloba ba na bangote. Merci beaucoup na bandeko tout ba cause occasion ko landa émission na biso ba diaspora tout ba partager ba émission na biso. Merci na mon boss Mesedi Dipumba ba tout ba soutenir na biso papa Israël Binda. Papa vraiment azalaka mana onge na ye o asolaka bia papa Israël Binda musika na peso mboto kotala biso mosala nzambe ya solo kalamike to ozana ba kin pona ko sala susu mosala nzambe ko sala su nzambe ko sala ba campagne ba mbebele ekoleka na kati mboka na biso mami milinze mamotema tous pepele ya mbetolo na ko bosa te Pauline ngengo ko kabeza éducation na ye nazongi suis pas vérifier château sur la maille ya politique ou tout mingi to sur la kanaye le to ko sala analyse moko ba bolanda biso bo partager émission oyo pour le auto koloba bo solo le lezate auto bomba botolo baboy marche Martin Fayulu salamaki makambi beleza to so ba point be to simba awa bonjour papa. Bonjour monsieur le journaliste. Bonne santé déjà. Ngolu gaga. Merci monsieur Kotala mapo bat balobi o symbole vraiment bo solo place mabezali olobaka mabe place bolam ozo olobaka bolam. Oui na ça je n'ai jamais été fanatique. Place bolam oyali bolam parce que to défendre ga bolam place mabezali. Tout le monde a dénoncé. En tout cas, merci na question wana ningo bani na rubrique internationale. Na mon émission na biso émission c'est juste standard mususu école vraiment on répondre na deux volets. Premier volet ça Mali et ça Côte d'Ivoire. Mais ba on soumis balé baza colonie française. Ba on soumis balé baza dirigé par la France. Na Mali Alpha Condé ba nego zwa liberté moko bo vis-à-vis ya France. Alpha Condé tango asalaka déclaration na tango bazala yé na Ouattara na président Macky Sall na sommet mo Bouwana na Sénégal. Hollanda Alpha Condé ba déclaration na salagi. Hollanda et Ouattara ba déclaration salagi contre Alpha Condé mais Alpha Condé lo ba nini que non moi j'assume. Donc abandé ko déjà indépendance na eux. Or que azanga ce qu'on appelle la diplomatie. Même erreur oyo ba nationaliste bazala nango. Nationaliste, il peut dire que non, c'était nationaliste. Mais ça, la diplomatie, mais le nationalisme, il y a la population. Des erreurs fondamentales. Oyo, et quoi ça va? Il y a un monde qui non, français pour les punir. Moi, on a formé. Dans l'école militaire, na bango. Commandant de la force spéciale. Ne pas payer ordre, avec un coup d'état, avec un coup d'état. À ce pouvoir. Mais la Afrique, tout le monde a beaucoup de terres aux alliés sous-soutés. Keba président Fatina Bisso Moko Azali, président africain. Et là, on a télémélango, tout le monde a souligné que la témène, tout le monde a dit. Oui, beaucoup de terres aux alliés. Premier, nous devons respecter la constitution.
Tout le monde a la culture de respecter Mukanda na emogote. Il faut respecter la constitution. Si on respecte la constitution, et qu'on benda frustration, tant qu'on benda frustration, on comme une illégitimité. Et si on comme une illégitimité, ça donne le temps, les portes ouvertes, n'a pas fenêtre ouverte, pas mettre au coup d'état. La preuve est que non, président, oh ya outé au Kenya, pas n'abusoi comme président Kabila. Pression extérieure, na pression intérieure. Et ça la kike, so a mécanique au résister, elle a un coup d'état. Et elle a un sanglant, soit guerre civile, elle a un magasin. Coup d'état biso ba congolais à tout coup d'état au Taliban. Coup d'état nyonsu et outa libanda. Mais coup d'état peut intérieur et zalaka. Après bato libanda ba au sala, net Dadis Camara, kaka na Mali, a sala coup d'état intérieur. Mais après la France a récupéré à travers roi Maroc ou abane ko guider et na président Wade du Sénégal qui paraît à Dadis Camara. Vous comprenez? Mais coup d'état nous à 90% et outaka libanda. Vous comprenez? Donc Kabila so a résisté à un coup d'état sanglant. Mona a comprendre qui yango a cédé pouvoir dans l'élection calmement. N'est pas biso to na pouvoir to permettre de le wana salama au mouta violer constitution dans ça violer constitution coup d'état sanglant. Merci. To continuer na biso par rapport au bank ça qui ba tebele ba place na ba Congolais ba doit fongola miso ya to en Afrique sous coup de terre aux alatés mais tout le monde africain sous coup de terre au salama to ekota Martin Fayulu au témoin qui marche ne ba les 17 mais ba on ba pousser on a tout na ba teti ba sali marche tout le monde ba arrêter na marche ne opposant na biso na mission Martin Fayulu. Martin Fayulu a combien on a Trump à opposition ya opposante. Opposant faut la ozo tampo sala o comme opposant yo tem to déclarer na comme opposant mais bitumba ko bunda bitumba na nimte bana o déclarer comme opposant déjà bitumba te Martin Fayulu to koti na limité asi akoli déjà comme mukolo to koti pas Etienne ay kakawa na 2018 awa ne to koti to bano za na réunion souti 22h to za na réunion akoti ba uniso zomona lupango ya président Tshisekedi au côté place mon bazana esengo akembi na unte il faut akemba il faut ça la partie na ye na ba soda ko kemba yango wana ba gazo ebetama ki wana to moni ba fimbo ebetami ba kangi Martin Fayulu na bilamba lobi ba temi sapi partout. Non wana eza ba déclaration un homme politique au salati que ba tchenga mi sapi partout il ne peut pas faire ça dans la politique nenga zo bunda nengwana Maramusu et sauf pas au TV n'a été. Mais Maramutu est mais à cause de la déclaration, on a été misapi partout. Non, nada misapi partout. Non, mais est-ce que vous avez des preuves? Dans os sinué Makamouana, Basono, Bakanagio, Babanego, Kangote, Bazoko, Bazo Peggy, ça peut me bouler Zalaté. Et faut na marche à la Mouka, il y a beaucoup de choses ont été préparées. Et oui, Biloko Wana, service secret, tout service à renseignement, ce qui est des joueurs qui ont ôté. Nous église qui m'a dit mais oui, ils ont préparé par banane. Mais bango ba tout ba organiser une marche. L'église et nani et ba pompe essence. Ngezika. Mais ba cible les ala une église qui m'a dit. Wa ba la muka kamara sala. Oui, ba to la muka, ba to la muka. Ba to la muka. Ba sala ba reno ba ateke no to ya to filtrer bango to zoka manga munini o ba oloba. Ba na ba wote. Po ba maîtriser la bango opposition te. Ba na bana. Ba préparer yango. Que bakutumba église qui mangise nyonsu bakutumbango service secret yoki renseignement yoki et je peux pas disposition nango fallait ba de jouer et logo wana parce que ba de joueurs qui ont été ba kufa innocemment ba tsala boy ya mona bango déjà na lamuka bakendaki ba ke CPI ba ke soki Monisco qui va avancer déjà pour or que CPI coopérer na parti politique ité CPI coopérera na état a constater violation des droits de l'homme mais faut état wana ebenga ye pour ya kosala enquête pour ba kanga bato yo ba violer droits de l'homme la risira qui a na marche munga na mono marche ngote na mono ga place bazengu na masina ndenge ba banda bato mo boba gaz ba beti ba gaz oui gaz est un système dissuasif pour le côté na mutuka kota na makasi bango baza bien baza na période ya fachi béton ba betika ba gaz biso baza ko beta ba arme létale mutazui mruma na premier mi-temps on lali
donc ti match ici là quand on marche ici là bo bité so beaucoup fa combien ba ozoka combien ba obunga ba masse belé ba bunga ba masse belé ba bunga bango ba sabient ba osala marche ba pesi ba ona ba bibero ya gare ba omela miliki bibero ya gare quand ça oye marche facha salel bino bibero a minene apesi bino bozo mela la bino o marche te wana marche te on a marché. Ils allaient promener de santé mon basalagi. De santé. Promener de santé mon basalagi a marché. De santé là va dire wa lobby va proposer par rapport à loba qui na mokonza mboka. Yo jonné par rapport à IDPS. Un homme politique ne peut jamais tenir des propos discourtois vis-à-vis du chef de l'État. Jacques Chirac a tenu à propos discourtois vis-à-vis de François Mitterrand. À l'époque, il y a élection de François Mitterrand à Botamouana dans Libanda. Et Jacques Chirac a discrédité pour l'élection parce que à s'attaquer dans la vie privée, s'attaquer dans la politique, s'attaquer dans la vie privée des politiciens. Il y a un monde tout maramia bazotalisa et toi musa mona va voyager les kebelé musu yanga takaki déjà. Attends moni balobati et sa vie privée. Félix Aza Mokonza Mboka chef de l'État. Martin Fayulu pas en ranaye. Président Félix Akomona Martin Fayulu a lobango boité. Il y a la différence il y a un homme politique un homme d'État, hein? Na muntu akomina un homme d'État mais il fait la politique. Ako lobango te lo wane bambié na se makasi. Ako tu na même raison na ya ba mindele. Ba François ba soutenir ngai. Ako tu na bango. Ba Jean-Yves Le Drian ba soutenir ngai. Ako tu na bango. Hein? Discrédité bambié mabé. Mais tout le monde qui à la fin qui ba soda ba qui porter plainte. Mais oui, so ba soda va porter plainte bangambo ya lobby. On se doit ça politique. Faut e ba mamuni no loba. Il faut kanisa. Est kuna bo ko kate ko ya pa na bo. Ozo outragé. Fardes ozo outragé armée nationale. Eza malamute, eza kitokote. Faut e ba makambo nini ya loba. Na politique ba finga ati. La politique va ça la dénonciation calomnieuse, imputation dommageable ou diffamation. Bah ça la rangote na politique. Pourquoi batika ça marche na l'aise pour abandoner parti à Tchang ou qui tenait malem mais fa batika ça marche na l'aise yamsusu makamono swingebi maté so batika qui. Il y avait déjà quelque chose au on va planifier qui. Il y avait déjà dans ma service et sécurité. Baleke combien de mabilbabanine ba pompe essence baleke ba pompe essence belé ba sali dégaté pour quand bosonde ba bisonde ba kolo marche. IDPS. Mission de toi va faire one. Nation a salé le bac à sable la planification. Il y a marche ma place où tu attaquer. Tu es binini tu sala pour toi atteindre sur 10, tu atteindre 6 places pour impacter bima devant communauté internationale. Comprends? So faut empêcher impact wana e bimate. Parce que sur ba sala ko ba sala gi devant communauté internationale. Tu éviter banane ba bombe ba minduki na bandaku. Tu éviter. Et le Ronini, on va planifier un bon boulot, comme un niveau, on va faire ceci, ou soit, bino pour me belé na balabala, soit pour me belé na balabala, biso to retirer bino. Ce sont des exemples que je donne. Dans le but que bazana minduki. Non, je n'ai pas dit ça. Dans le but que bakupi na balabala. Ba bimi na balabala, ba to bazana minduki, neta musu ba bongisa ki makamuna bango. Ba tirer ba innocent. Ba innocent ba kufi. Devant la communauté internationale, tala gouvernement oyo komiko boma bato. Bango la communauté internationale, bazui point. Gouvernement a la condamner. C'est ça la politique donc. Politique faut avoir une stratégie. Et stratégie non, il faut réfléchir bien. Non, Martin Fayulu ouais la stratégie ko kende déjà na monisco kuna ko tika ni na ba déjà que lobo yo sala mais lobo yo sala. Il y a déjà stratégie au pola. Fallait même pas dire Akendeguna. Il y a des stratégies au Pola. Fallait même pas Akendeguna. Fallait même pas que dans ces pays. Il y a des échecs dans la stratégie. Il y a des échecs. Parce que on s'est déjà alerté déjà. Ennemi au Bundi ça. Oh. Un individu, un groupe d'individus qui est dans ces pays. C'est que ces gens ici préparent quelque chose. Le service c'est quand on a mon salade. Faut vous préparer. Mais le photo ni makutu la muka par rapport à PPRD opposant tondo kalsaloga PPRD muteuza opposant na makasi na mboka mais tout à la muka muteo pe service opposition PPRD na la mo ba sa mutu moko mais na zo ebisa yo par rapport ni mutu moko mais PPRD ba no soutenir la muka mais oui PPRD ba no soutenir la muka na suka kaka PPRD ba ko bimate ba ça marche
balia tellement ya trop mabumu vimba makolo vimba kilo bakoka te pepere ko marche te ba obimisa nani ba bandaka parti mal côté Martin Fayulu bandala changu kuna ndeso bandi kuna ndi mambe d'accord pepere ndeso akoti na marche bato ala munga na changu bato liboso ba na opier ya bato peperde po bato na changu bazaka na colère na bango bato peperde so le lota mususu ba koma ande ba koma na sipona bato so ba mona no bato peperde ba yeli susu na marche nana zokosa nani ba opier ba una fort ba opier ba ngona ninga osakana te bango bakoki kokoka marche te makolo evimba mabumu evimba balia ya tro kunda merci mais lelo mon rôle bana bakonza mboka par rapport à Martin Fayulu kolo baneni par rapport sur la mso ko l'émission habité bat bazong singa na bolenge ya solo makambo ba propos na lobby za mabe ngala webse boye ayebi elongi na très bien oh mais ayebi comment mnazolo bana ko sa ayebi elongi na très bien Martin Fayulu ayebi biso na ba kovo ingila kune pa vie Etienne ayebi yango 22h réunion ya rassemblement ba tuyo ba kei mais biso tikali tutana kata lupango bakangi na ba olenga nkoi ngana webi seboyo asa l'effort afandisa non parti naye ezala na ba cellule ezala na ba section ezala na ba provinciaux ezala na ba fédération et comme provincial afandisa nanu parti naye parce que la muka ezala nga plateforme muko musupe ko panzana muko musupe mozita olo ba la lembi na kadisi de l'autre côté de la Béthanie donc yé afandisa non parti naye et puis a comme un homme d'état nous on a un journaliste. Il y a beaucoup de gens qui font la politique dans ces pays. Ils ont occupé la place. Que ce soit chez nous, dans l'IDPS, que ce soit dans d'autres partis politiques, les communautés sont hommes d'État. Les communautés sont sentir que c'est ces gens qui makasi les communautés. Et naïe, M. Fayulu, na ba homme susu, bazape na parti na biso na IDPS. Basala effort bakoma ba homme d'état pour na lobby parce que ba homme d'état lobby et ça biso oyo mais bango sulu bakoma ba homme d'état te biso to diriger ba merci to continuer na biso mais tout le monde est ce soir tout le monde qui a l'autre fait le cas qui baba qui na pananda kwa nani ya mokonzi moko ou ba mona ki bibembe na kati ba mona ki ba te beli ba kanga ba photo ba te be mama on est bimara ndam ah juste ba tout découvrir susu ba car belé bimi na moko da DG ya ba car Transco même ça comme congolais 80% ba congolais baza ba ndoki. 80% ba congolais baza ba ndoki. Mais comment vous bomba biloko ya république 160 quelques mituka bobombi yango. Vous ne pouvez pas faire ça. Boko sala ngote. Boko ki ko sala yango te. Boko sala ngote. Et ça détournement du dernier public. Et procureur général de la République, il faut alanda banani babombi mituka wana. Pourquoi babombi? Pourquoi? Parce que na bakwa mususu ba transport public exacté. Na ba province mususu transport public exacté. Pourquoi yo no bomba 166 véhicules ba bis Transco yakala au Kabila Somba pour Kabila régime Kabila ndezalaki. Faut ba kana batu wana ba makala. C'est que n'importe faut ça la vraiment nous sur travail qui na régime les cas qui na ba soda na banane faut ça la réflexion na zoe bisao mais c'est le journaliste na mboka o ba nous sur travail faut ça la bango dépaquetage il faut fouiller biloko ko bomba nezana no belé na ba soda mais oui et bon soda za congolais te o bomba biloko à l'état te ah ouais non pas mutu moko kaka na ba généraux non et biso to yeba ke zaye kuna tu faut fouiller et loko wana mongo la kisi ke mususu ezali nous devons fouiller. Toyeba. Alors, c'est ça. On va fouiller. Est-ce que les seul élection ezali par rapport aux Congolais ko lela bo ndenge mozo mone toujours kendo kende kaka biloko ba bimisi moto ba sali bo gouverneur aba Congo ba simbie. Ali on est OK. Non, déjà nous sommes dans les bons. Ezala raté makambo yo.
depuis 50 ans tikala ozala ti mona place bakangi général to place bakangi ministre bobenga bango ba excellence to ne ba grand fa quoi kulu tujili alingeti alobaki bobenga bango ba excellence te baza ba miyibi yazo ibate ya ibate ya za policier wakanga miyibi aho ibate yazo dénoncer kaka dénoncer article kaka oui abimisio ibi apesio na maboko procureur ya chokraka ya oibate mais on ba tangi question ah bo kanga bato o prem bakangi nani gouverneur aba Congo bokangi ba o ba to na simana eloni ya malonga oui na katanga si bolongo balongola gouverneur na biso nani balongola ka nani ouais ba koto nani pando sala gouverneur le kakabilo nani Zoé Kabila bolongola gouverneur bo remplacer mususu ba o wana bo remplacer ba zo sala nini ya malonga te wana baza ba intérimaire ba o ça soko ba élection pour ba remplacer na ba remplacer te mais baza ba intérimaire ba sala nini eza lokola yo za journaliste titulaire émission na yo ozuma nkokoso cameraman non a remplacé comme intérimaire au moins te botika ka ba o wana bo degré ba bo sala bien bozwa ni bozongi si bango mo banga travailler na mengeke ke bien te baza ba moyibi lokola baza ba moyibi mibeko pekisi ke non ba ibate balongoli bango po ba organiser ba élection ba tumususu bazwa poste wana ya gouvernement po ba travailler pour na renflouer caisse ya l'état trésor public budget 2022 10 milliards plus de 13,5% à hausse. Gouvernement Warriors. Kalaming te bo changer gouvernement. Rien. Kalaming te bo changer. Rien. Bah si pas que nous déposons au lobby déjà là, et pas dans bureau ya président Boss Joe Biden. Bah déposons au gouvernement. Bah déposons 10 milliards donc plus 13,5% ya hausse. Le salamate depuis la censure de notre pays na indépendance et salamate. Ah papa. Bon le bagage musala salamate. Béton, à tout ça la moussala ya blague té. Plus 13,5. Mais à Makassi, sera les bateaux va travailler mais yé mokazo bimisa 80% énergie pour tout comme 10 milliards. C'est déjà beaucoup. C'est beaucoup. Congolais qui est bien moussala mambedo salama. Makambedo qui est bien congolais lingaki loisivité mingi. Lokola tuko bakangi makamba changwa na nord bandiko lela allez là donc congolais donc ende bien la diaspora point ba tombokela ba musicien ba diaspora point ba tombokela ba chaque jour ngana kama ngutu ba diaspora ba tombola ba musicien ba mateka ofele lipo fele ke bandolo ba ali bien mateka ofele mais batini la bandolo la mambo mateka ofele lipo fele ba tombolani mi ça musa bandolo ngoni ba tindela ba pembo vous nga batinda c'est mboke yeke mabie misala izate awa toza mabe tokomisa bango lokola nde ba porte-monnaie na biso lokola banque na biso congolais pas vivre bien na bien ko vivre bien te to boité hôpital ezate école malonga te courant malonga te maya malonga te kolia malonga te nyonso wana 5 eze bili siko école malonga te bana ba ke classe ofele ndeni bana ba ke classe ofele mais sous se ba mo longola bana ba classe ofele ba mo koti wa classe ba futa ba mbongo extravagance na bangoti ngana ko longola mwana na classe ofele te no futa mbongo mwana ke classe nzala rien bande ko nzala ndeni to defa mapa na mais na bien bon to defa mapa na Congo eza mentalité o efandi batu na cerveau soko lobi pe que non o defa mapa na tongo to o defa mapa na tongo te l'homme est le fruit de sa pensée. Au moins le problème est spirituel, le problème ba congolais, spiritualité ba congolais est trop bas. Est trop bas. On a lobby yango spiritualité ba congolais est trop bas. Jour ba congolais ba aussi to ya spiritualité na bango. Ba kolelelo ko liate. Tant bango baza kolala. Tata Yahweh a olukela bango o bango ba olia. Mais le niveau spiritualité est trop bas. Ba odefa mapa. Et pas ma mère wana. Mais tout le monde tout ça qui ça obi combien les compagnies ça na Congo gabe 6 mois, 3 mois, 5 mois, ngamo na za na moto na binde ko na ngamo za président ça ba ko ki ba 4 mois mo na passe. Bon zo na passe mais bi ba même. C'est un problème que bazo ko yibate. O moni mbongo na balobela wana. Mafia ile kaki. Ba ebi yono basala ba mambo ko banque basala ba kopele kaka. So lokola ba kati kaka. Total non par rapport ba pandi ba magasin ba pandi ba no ba victoire. Parce que munde ko moko ndole sa famille na ana kisasa na mbongo wana msondo teka magasin tia nini bubuki. Parce que yebisa ngai. Après na tongo sko futa a des femmes paté. Monsieur le journaliste. Ba congolais photo ndima ordre. Tolingi ordre te tolinga ko vivre na désordre. Mais non, biso déjà to micha na ordre. Tala. L'État lobby que 5 mètres na chaussée. Biso ko to lexi 5 mètres.
7 mètres tout aussi déjà. Donc l'état sera on va Baksama c'est au Baksama. Opposant la question magasin. Magasin t'as la désordre les agina magasin, t'as la désordre anarchie. Mais faut au bukango, faut au ticket pour payer ça ta meeting mon battement ba lobby et le mo ba lobby qui est au buka jour boy boluka ba nini boy boluka boye ka mambo buki. Ko papa mo bandole sabana papa mo bandole sabana mo ate ethnique ka makanisi ba diaspora to ba la passer qui ba diaspora toujours bando bundisaka ba mission so bundisaka ba tuna biso. Gentili Ngobila ayebisaki bango. Bayoka na bango te bien oni baloba ba obuka lelo lobi to zonga na biso ba obuka lelo lobi to zonga na biso kongola mesana ndengu wana so ba che ordre ate omoni biso to lesa bana awa to tangisa bana awa tala bona non na travailler bien pona ngai na ebisaka yo yango Gentili na ba musana zo sala na pe de moyo azana ngo asala na travailler na normalement j'ai fait ça Moussa, soit contrôler Gentili à mon nambeba. Procureur a quand Gentili. Oui. Nous on a posé j'ai pas Simba ti on a Simba. Tout le monde a déjà place on a déjà keba zai déjà faroya et aux ministre de urbanisme et habitat. Gentili j'ai fait quoi tauna. Atala. Te yakendega na ministère de urbanisme et habitat que notala. Merci de commis dans la souka message no copé ça va diaspora message no copé ça va combattre tout l'autre fois oui rançon tout ba comment maman ba politique ya tout ba souté za maman ba libanda oui rançon nga beta concert pour apesa ta ba visa pambo ekoma ki mbutu ba visa ba boko pesa ti ba ozwa ndambu kuna pe ba bokechu na komanda iso ba telemba bi concert ko beta mate pour anini moi makambo ezoleka na mboka ya mabi ebili ouais rançon na musicien musana sala ko beta musique na ale sali bota nae en tant qu'artiste nga na permettre te groupe abatumo balo ba no asala musana ete ils vont abi pouvoir ezaki pas mutu ando diriger mboka mabe azwika pouvoir asimbi c'est pas mutu donc bolongo na binote masimbi c'est pas mutu yango bango baboya ka mambebele. Moi je crois que nos frères qui sont dans les diaspora ba o balo ba za ba commandant na commandant iso ils sont na bien bien yango wana te bogo sala parce que ba musicien wana baza ba père ya ba famille bara mabota na bango même si basali déviation de mers na makambo belé mais ils doivent travailler parce que ce sont des artistes ozomona bino boko empêcher bango te botika bango basa boulot na bango basali boulot na bango balesi mabota na bango bazongi basala ka politique oui mutu tout azana ka oya soutenir la politique mat liste mo na photo da ya ba combattant liste na bango ezalaka vrai mais je crois que liste wana na onsu na sens te ali toi les sous na sens te wana koma na nga ba end tribal mingi koma ba end tribal ba lingi ekolo te par rapport ekolo wana ba end tribal ga jour ba olongola ba end tribal na mitema na bango bazana bango guéri bazana bango guéri spirituellement physiquement bino mo ko tuna bino na nini ba travailler bien Augustin Kabuya o travailler te to longola bango wana photo longola Augustin Kabuya to longola pena Kabundi nga sala nga lobaka o to longola bango parti comme na désordre parti ba to ko ta misale belé kuna nini ngai na tsaka mai na munoko te ta misala mbala mo pe sala ko mo bima yo kyango te mais nazo ebisa yo parti comme ba to ko ta misala est-ce babundaki babundaki ba kasi désordre yango wana anarchie yango wana désordre yango wana yo kanti eza lo ke nango gauche droite ngazaka na sentiment ya nini te j'ai dit des choses telles qu'elles est mais salaire comme bima et bon biso suko to salaire bima neti le no bima bima te bo ebisanga skombo ka to ma de ko salaire bima te bima te mais moi bien so bima kana ATB1 salaire bima te ekindaka wapi na voilà toujours benga pe IGF aya na ministère ya enseignement supérieur et universitaire kulu toujours alingeti sozo landanga biso toza na ba nomination na biso toza na makambo nyonso ça fait des années mbongo bimaka te yaka pe toza so na réseau ba diaspora baloba ba futa ndako ndenge ni so mbongo bimaka te mais ba diaspora ba koloba to lebite ke baza na tort ba koza na raison une partie mais une partie peut ba koza na raison te parce que d'autres réalités est vrai mais d'autres réalités est peu vrai te mais toujours il y a toujours des réseaux où ils en ont mafieux
bazo démanteler yango malembe na biso problème na biso na IDPS des autres ezakuna na ligue ya ba mama bino moko no longola mutu lokola Denise Lupetu oyo azalaki vice ministre ya mine président ya ligue ya ba mama banda président Etienne Mutatikaki ye bolongola fonction po cha muntu oyo mona moto abundi na ete ayebi ne makambo parti te. Dernier message au pesa na bato nyonso balande émission okolo bango message ni ya pe na message ni ko pesa bon ngala singa na bango balongola haine na mitema na bango ba obasa na haine ba ope basa na haine te ba kone olinga Kongo po za pays na bango ba na pays mususu te tata nzambe tangu akosambisa bato tout ya monde alobi ye moko par rapport ya tribu par rapport ya clan par rapport ya nation de ce aucun na France aux français aux congolais parce que tata nzamba osambisa par rapport à tribu na yo tribu no nani manianga yo tribu no nani o muoyo yo tribu ngana o mununu mobangi yo tribu o moteke ba osambisa par rapport ya wana na ba acte yo sali ba zala na bolingo ya Congo ba longola haine tribal parce que soki haine tribal eza vous pouvez prier jour et nuit prier na mino suka na 3e dimension et suka wana tozonga na likambo que no Congolais za faible spirituellement ba vieux yet mukonza mboka alakaki fachibe alakaki ba aveko ya eye tomoni yango ezo konye oya masango paye basoda ba osomba on a pris assez mais balba biloko kitati biloko kitati basoda ba osomba on a pris assez malembe biloko kita fachi beton attaque stratège un politicien abandina na peuple boete abandina na bato mapinga vous comprenez de 48 000 à 18 000 de 48 000 à 18 000 on est à saka ndambu te saki kaka ya 25 kg ndenge ezalaka monteke réglementaire ya pembe to produit yango awa mise en sac awa na bana biso mo bakolo bana biso oyo ya bakulu na babomaka mais biso to bomite to komisi bango bana moko productif ba mo sala monteke oyo ba soda ba olia na biso to olia on prend ozomo na changement après bon lo ba non changement exact yango wana soda osoma on a 18 minutes tant ozo solde na ye aka bendi sac ya monteke bidwa huile madesu ba aititi ake solde on za muke te koka ba benga on solde combien je ne sais pas je ne suis pas un militaire pour appeler ça ngo na ko contacter mais ezaka na normal ezaka na normal ezaka na normal. Merci Batebe Balandara biso, merci na papa Israël Binda balobi que papa doit soutenir biso dans musika mosala nzambe na ko santé papa Léon Banzi mon boss Mercedes de Pumba ngala mtokutani bala cette émission. Ciao, merci. Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com